Merci Kabouya l'homme puissant, merci na balandinyo social du Congo na bino oyo bopé sa biso confiance bino oyo bozo lembate ko pesa biso ba conseil parce que yango pe ezape ko contribuer na kati ya combat parce que baloba toujours mwana oyo boazali kolo amona musika te par rapport ya mukolo oyo avandi akomona nzela ndenge nini eza kotambola yango wana lelo bandeko na ngai tokosola makambo ebele ezoleka na ville ya Kinshasa et puis tokosola par rapport ya makambo ya MONUSCO na wana nde tokosukisa masolo na biso na bino lelo et puis na cadre toujours ya sensibilisation oyo bobo ebi que toza ko préparer une série ya ba action sur terrain pour na kosenga départ ya MONUSCO pour na kosenga départ ya régime ya ba miyibi pour na kosenga départ ya pouvoir oyo bo Félix ayeli biso a koluka kotia imposition ya dictature tandis que toyebi ke biloko wana ils ont déjà kotalisa que non monsieur Félix akwesami na mutambu ya ba ennemi ya république alors lelo oyo boye ndenge toyebi bandeko eza pasi na mawa régime ya Tshilombo elingi su komona batu ba loba bosolo te balingi te ba critiquer bango soki ba critiquer bango ale bakangi ndenge lelo nazoyebisa bino Maître Joël Kitenge moko ya bango ya IDPS autaki kobima na prison pour critiquer liboso ministre Monsongo Paka lobby awa na butu bakangaki ba lever d'ailleurs na tongo ya mardi bakangi ndeko na biso Jimmy Kitenge oyo baza pe moko ya basie collaborateur ya Kabila oyo tobandaki koyebisa bango no mabobo zolona bobuka yango mais nyonso wana eza kotalisa que notre droit de liberté d'expression na mboka na biso eza te parce que Félix veut se faire pour un petit dieu oyo boye alingi azongisela biso époque ya Kabila alingi azongisela biso na ta oyo boye ezaka Mobutu soko lobo critiquer ye bakangi yo nyonso wana nde bozomona ba intimidation nde bozomona ba poursuite contre ba journaliste à danger ba mama océan du Congo na biso toyebi te toujours déjà na ba viseur na bango parce que balingi te totali sa peuple to telemi sa peuple c'est de la même chose oyo boye biloko wana tobandaki kodéplorer yango pendant 18 ans régime ya Hippolyte Kanambe yango babiloko wana bapratique wana ezosila te ezocontinue toujours ko se produit jusqu'à preuve du contraire tolamuki tolali ndenge na bisa bino tomonaka à l'époque sénateur Bahati Luko bakena kosala inauguration ya boucherie na Kapala mbongo bato wana bazoyiba ole ba investir na mboka awa bazokende ko investir na mboka bapaya tato bisa bino que non le bien mal à qui ne profitera jamais ne profite pas ba Uganda ba bita Kapala biska oyo boye Bahati Luko bakenda ko sala inauguration ya boucherie na e ba bomi plus de milliers de ngombe ya Bahati Luko ebo sous prétexte que Bahati Luko ebo afutaka bango te baza na retard ya ba salaire na bango nyonso wana bozomona ke bato bazoyiba mbombo ke kosala ko investir libanda bomoni ba conséquences na yango donc nyonso bozomona na nyonso boyibaki bobombaki na mboka bapaya bakopi bato wana bakobotola bino soki bango babotola te biso bana na biso bakobotola yango biso moko pe tokobotola yango bozo rendre mboka malheureux bozo kana kotia bambongo bozo kana ko investir ba biloko wana mboka bapaya mais ça j'oublie que boucherie wana so chaki yango na mboka na biso ba jeune congolais ba travailler wana mais lelo oyo bo moni que non ba Ugandais oyo bino bozo pesa bango confiance parce que baza ba mettre na bino lelo oyo boye ba bomi bango mbe na yo et puis boucherie wana ndenge na yoki na ba source de formation na za nango bakangi yango coup de chapeau comme ça muke na biloko boyiba ki bokene ko bomba yango na ba mboka ba pana ma papers na ba paradis fiscaux na bino bisa o ba contrôler ba mbongo te comme ça ba mbongo wana kotika na bato wana et on va se poser des questions nde lelo oyo boye to koyeba na bisa ki bino awa boye que Tshilombo na gouverneur ya ville Kinshasa bazo diriger mboka lokola mokonzi na subalterne na été batu oyo boye bakomisi gestion à l'état lokola ba master muziki ya bana poto lelo yo elobi kuna ya yi na landi ministre oyo boye Sami Badibanga komona yi Badibanga azaki élu député provincial
na nani oyo boye Francis Chibalabala koloba ke gestion ya Jatini Ngobila na gestion ya Félix pendant 4 ans na bango makambo zotambola malamu. Mais moi je pense que c'est des jeunes oyo boye bon vota ki bino po boza ki ba jeune. On avait cru que vous allez amener une nouvelle touche na kati ya gestion ya mboka na biso na kati ya assemblée provinciale à Kinshasa. Mais fort malheureusement, nous avons vite compris que ces jeunes gens oyo boye ba yé ko travailler non seulement pour na ko mema implice na kati ya gestion ya mboka na biso mais ba se transformer ba talaku ya Jatini Ngobila na oyo boye les prétendants pasteurs Godepoi oyo akoma na ye mwana bitinda ya Jatini Ngobila olie basala musala bango comme il faut bato wana ba se transformer ya ba chantre ya Jatini Ngobila. Mais notre question ya ba ikinwa question ba congolais ngaki to tuna français ci balabala tango lobi que non Jatini Ngobila ko sala musala malamu. Mais moi j'ai des questions et puis na ligne na bisabino pour vous démontrer que non Jatini Ngobila za le plus mauvais gouverneur au boye ville à Kinshasa ezwa parce que le o botan bino bolobi que non Ngobila ko sala musala malamu na ba recherche on na sali plus de 18 mois d'arriéré. Il y a administrateur, il y a hôtel de ville, oyo, la fout à maraté. On a payé ça, monsieur Malam, Jatini Ngobila, dans la ville de province, qui est dans l'assemblée provinciale. 18 mois, administrateur, la fout à maraté. Nous sommes des jeunes, parce que bien longtemps, bozo ya, bozo konsabo, bandit que batu nyonso bazo mona yango. Que Jatini Ngobila, azo sa Moussa Malamu, là peut-être que Bobi que non Jatini Ngobila ça Moussa Malamu parce que a commis ça na 10e mairie chaque jour. Ba ministère ba betaka, ba ministère ba kawana mbongo l'état mbongo kesi ba kinwa ezo se viliponder ezo kende na makambu oyo boy, ils en importance mon côté. 3 mois ba député provincial ba futa marati. Wana pe Francis Chibala Bolobi que non Ngobila ça Moussa Malamu. Makambo na zolo ba o nazo zira mutu oyo boye. A kolande mission oyo boy ako loba le contrat na makambo na zoyibisa bino 3 mois derrière les députés provinciaux il y a ville province à Kinshasa bafuta maraté 10 mois il y a un paiement il y a assistant parlementaire provinciaux bafuta maraté bon 10 mois maintenant bisani ni oyo boy Jatini Ngobila à Moussa Malamu et puis comment na assemblée provinciale wana soki kaka au lobby boy au combien ennemi à Jatini Ngobila tellement que Moukeba et Peter Kasa di bazoti à Jatini Ngobila mal à l'aise a tchela bango $3,000 par mois pour la refuta bango donc le oyo mbongo oyo boy Jatini Ngobila a versé yango pour na batu ya obachaki mal à l'aise et ça équivalent à $126,000 par mois ou à futaka ba pot de vin pour la corrompre ba député oyo boy ba déranger kaye o balingate ba sa Moussa Malamu commission PAJ oyo boy ezala ki poste que non ba chaki mutu moko mais vous allez comprendre que non ba poste on a presque tout l'assemblée provinciale à Kinshasa et comme poste ya batu ya IDPS bon toki ko ba que non et comme poste ya ba ndeko na biso ya Kasai nyonso wana ntango bozosala assemblée provinciale président nango Muluba Godepoi vice premier président assemblée provinciale Muluba kombo na na Francis Chibalabala commission PAJ oyo boye Muluba kombo na ye Mulamba liboso zaka badi banga sami o ba komisaka ministre na nini na gouvernement provincial ya Jatini Ngobila. Donc aujourd'hui là les mêmes pratiques au biso to kondana ki na era Kabila atoni saka ba Swahili na ba poste stratégie ba poste clair c'est ça les mêmes stratégies au boy Félix na Jatini Ngobila ba ina yango. Donc vous allez voir que non ba institution mboka ekomi donc institution ya etini moko ya nini ba ressortissant de Kasai. Est-ce comme ça vous nous dites que non mboka oyo boy ezotambola malamu 18 mois ya ba un paiement ya ba administrateur ya assemblée provinciale 3 mois il y a un paiement ya ba députés provinciaux et puis 10 mois il y a un paiement ya ba assistant parlementaire aujourd'hui ko bitumba nyonso IDPS et ba lai ko bunda pona démocratie pona
et unité nationale. Mais le Oeboé est commis les Kassaïs d'abord et d'autres provinces, d'autres langues nationales ne se retrouvent pas. Et c'est à ça vous allez nous dire que non, Mboka Eza Kotambola Malam. Il y a un seul dossier constant. La plupart des partis qui sont dans l'opposition, ceux qui sont commis dans pouvoir, et là, comme Alongo, ça la quand Eza Loko la IDPS en RDC. IDPS lobby tambola non Mobutu Mutumabe, Mobutu Abomimboka, Mobutu Asadi Boy, ceux qui sont toyés, Batu Babana Kouli à 3 fois par jour. Mais chose grave, IDPS arrive au pouvoir, est compétence au sommet de l'État, jouissance, liberté d'expression et les journalistes. Et ça, nous sommes les bons parleurs ne sont pas des bons faiseurs. Surtout dans un contexte d'Abdoulaye Wade dans le Sénégal. Il a lutté en opposition, que Makambo a changé, mais une fois qu'Abdoulaye Wade a combattu le pouvoir, tout le monde a combattu jusqu'à ce qu'il combattu pour la Colongo. Et pour le pouvoir, il faut donc schéma, Boba, Luka, qui tient comme ça. Bozo mon akena ba parti politique nyonso oyo boya opposition ya Afrique yo bunda rapport na démocratie mais tant ba tona bayaka et loko malonga ba salaka et mona na raté et soki wana te Alpha Condé na Guinée Conakry c'était toujours les mêmes cas. Yango tozo bengi sa peuple congolais ya ko se débarrasser plus vite na batu oyo boye bazaki ba ba parler to bazaki na opposition. Lobby awa boye Patrick Mouya ministre ya communication le baki non ba relation na biso na Rwanda to katina to sur soi mais lobby to moni ministre des affaires étrangères rwandais na mabe na biso azo seka na ministre des affaires étrangères ya mboka oyo biso nani oyo comme on a sur Lutundola Christophe Lutundola par là banani bazoso ba banani pe bomona banani bazo banabino yango wana bande kolanga ba congolais nous devons nous mobiliser parce que batu oh bobota la makambozo le kan assemblée provinciale à Kinshasa Jantiningo bila abimisaka $126,000 comme pour de corruption pour corrompre les députés wana on attend comme na bango batiaki mal à l'aise ba banani oh ba godé pour ba se transformer ba chantre sokaye moi je suis le pasteur chaque dimanche akola kisabiso ba couleur bilamba na ya vert bleu rose mauve wala ta chaque dimanche ba publicité ba maison ba kana rose ko sala bango donc tout ça les régime ba jouisseur yangwana bomona ki Jean-Marc Kabut ko dénoncer batu oyo boy ko talisa na ba fait mais le oyo boy régime commis régime ba persécuteur état de droit où est l'état de droit bomana koloba ya le kuta bomoni ndenge bo tomber na piège ceux qui le lobby no procureur persécuteur oyo boy Félix Achaki bino pona kotama kama mboka bokomi ko persécuter ba opposant bokomi ko persécuter ba résistant et alors nous allons dire que ce pays ils ont état de droit. Et aujourd'hui, ceux qui le lobby Kangi Jean-Marc Kabund, dans un porte-parole Jean-Marc Kabund, ils ont analyse, une réflexion toujours ça. Le lot de fait que Kangi Jean-Marc Kabund est ici dans le monde entier que non Makambu Jean-Marc Kabund a lobby bozo yiba mbongo, bozo kana kobomba on a ba paradis fiscaux et ça que non mboka wana ba contrôler kate o makama mbongo. Okoya non ba 1 milliard na yo ba ko pesa en espèces, ba ko pesa par moyen banquier, ba ko pesa ba façon tout. Donc kuna ba contrôler kate ko non mbongo ezo bimeo kende wapi. Donc ceux qui Kangi Jean-Marc Kabund cela démontre que non Makambu Jean-Marc Kabund dans le bac ça solo et puis c'est que ce monsieur-ci le plus médiocre au CG Kabuya olé akoya ko demati Makambu Jean-Marc Kabund dans lobby yo pel oyo ko non Jean-Marc Kabund pas ibaka alors ceux qui Jean-Marc Kabund doit ibaka na Makambu Jean-Marc Kabund doit bino tout ça ba miyebi alors pourquoi s'acharner contre Jean-Marc Kabund mes frères et sœurs, tous pour suivre mission Botozo Kenemukia Muke qu'on a reçu ça. Ce qui s'est passé à l'est du pays, situation lobby nala qui est un peu retard, tout ça qui n'a bandeko ya Mboka o Ruchuru, bandeko basa mopanzi à Goma. Situation est très tendue jusqu'à 0 heure. Na panzi à Mboka na biso. Les Congolais nous sommes censés à défendre Mboka na biso parce que nous ne devons plus compter na batu o boya Monisco. Parce que Monusco et sa branche oh boy, ba américain be rompé ba sala ngopona koya konyo kola Congo. Yango wana nazo contenir toujours, ya ko féliciter ba congolais. Na ko condamner binote pona ba marche bozo sala. Mais biso problème na biso za oh boy nazo loba na mona ki mabe passé ndenge komaki pillage. Ko buyu ko so ba biloko ya batu wana non.
biso mission na biso comme ta ba résistant oh toza na besoin tout le monde la libération ya Congo eza ya kobenga na MONUSCO et puis kobenga na Chilombo kobenga na Kabila kobenga na batu oh nyonso baza ba collabo ya ba Rwandais baza ba collabo ya ba Américains ba Européens. C'est ça notre mission na biso eza te que non soki toye liboso ya MONUSCO tozwa biloko na bango tosala bono. Là je ne vous condamne pas boza batu kande kuya donc on va sali wana eza comme si bozo récupérer pe ba biloko na biso ba MONUSCO bazo yiba ba minerais na biso bazo tinda yango bazo violer ba na biso. Alors, il y a un besoin de importance c'est la conférence de vérité. Oh, toujours ça, la lobby n'a pas maman aussi. Pendant qu'on passe à directive et sur la SICA. Parce que nous devons nous lever, qui nous a tel le matin qui est dans le siège, il y a ambassade, qui est dans le siège, il y a MONUSCO. Pendant qu'on s'est un départ na bango partout, les provinces là où vous êtes. Bon, c'est mobilisé. Tout se mobiliser. Il est temps parce que ma foute à tabac, il y a quand on a moto. Au bas le faire quand il est chaud. N'engue peuple congolais lobby, tous a déterminé. Il y a qu'on se débarrasser na batu. Oh, on ne peut pas reculer. Dis que c'est que ça nini, to atteindre objectif na biso. Ndekoyo ozo lo banangai ke kende pa ya tango biso tozo sensibiliser makambo ya Congo. Tozo kota, tozo bunda na l'élaborer ses enfants pour na ko luka ba partenaire, pour na ko soutenir biso bitumba résistance. Yo soko moni ki ko soutenir bitumba résistance c'était tika ko s'apprendre na biso. Tika ko finga penengo zo finga. Ozolo bakeno boke ne pa ya mozito apesa bino mbongo bitumba biso tozo bundeza bitumba ya mozito te Congo eza ya mozito te Congo eza ya Fayulu te Congo eza ya Félix te Congo eza ya biso baso to moni siko danger tolobi bandeko to simba na pour que non to benga na MONUSCO na Félix na batu o nyos ba justice o boy banyo koli ba Congolais mais quand tu t'apprends à moi est-ce ba biso que no bitumba o ya Congo eza ya famille ya mozito non mozito eza leader politique biso toza ba résultat tozo bunda bitumba soko zangelo kwa kosala tika kobetsa biso mamabaku tangu makambo biso tozo sala awa boy nde bazo menacer biso on ne menace pas la famille ya mozito c'est le Congo qui est menacé yango zo mona tozo sensibiliser bilenge ba jeune to tellement to bunda to sauver mboka na biso mboka zo kele mabe Félix a officialisé balkanisation. Basoda wana ya état de l'Est tango baye. Ils vont collaborer avec la MONUSCO. Mais le quoi la biso déjà to moni danger tobi na batu wana na MONUSCO faut bakene. Tu t'apprends moi pour ozo etereni ni yozo zo tango zolo bakene to kene osenga. Et puis so to kosenga même mozito mbongo. Akosanga même pas $100 ko pesa biso. Même le président Fayulu so to ke pa na e ko pesa biso. Po ebi ke bitumbo to bazo bunda wana za bitumba pona Congo. To tika biloba loba wana. Toza na besoin ya unité, toza na besoin ya bomoko. Soki yo monike makambo ya Congo ezo intéressé te koma na au Sénégal koma malien vanda kimia ke obanda ko s'apprendre na batu na ba réseaux sociaux. Ya wana bozo mona keza ba jara ba congolais o ba kolabo ba diable bazo luka toujours ko freiner bitumba parce que tango zo lo ba bongo eza maloba ya ko pesa biso encouragement eza ba kolba o bo eza ko décourager biso. Ya wana ba ndeko na ngai biso to yiko jamais ko tombera mutambo ya bandoki oyo boy bato misala butu bazoka na kolia mbongo ya Kabila pona koya ko distraire biso ba Kongomani yango wana tozo bengisa na Congolais nyonso après conférence tozo sala ya vérité ya ba orientation ya sika pona ko sauver RDC na biso je vous appelle à l'unité nationale problème na biso zali Congolais il faut biso banso to kuta na to solola totala qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a marché qu'est-ce qui n'a pas marché ndenge abe José Pungu et bisaki nga Bruno problème ya Congo ezake bino ba jeune boza na mission bo kuta na bo solola botala avenir ya mboka parce que soki botiki Congo oyo boye biso ba papa na biso na papa na bino toza déjà ya kokende espoir na biso eza epa na bino ba Bruno ba mama Osia ba ndeko misusu ba Lumumba et puis bosala lokola ba jeune ya Mali ndenge ba simbanaki parce que batanaki mboka na bango e banayi kokende mabe ndeba. Nous devons mettre tout ce qui est nos égos de côté pour que totala mboka na biso ekenda liboso. Yango na bozo mona batu nyonso bozo pesa biso ba conseil parce que vous voulez que non tozala uni totel ensemble pona kobunda pona ko libérer mboka na biso. Mais makambo na tali sibino awa boy Jean-Marc Kabund soki ke na Congo justice na mboka na biso ezalaki vraiment ko landela ba miyibi nyonso bato bazo zwa mbongo ya l'état ndenge ba accélérer dossier ya Jean-Marc Kabund na ngaki to mona ke no Congo ngaki ça déjà lokola paradis
tolingaki tosala baavance koleka bamboka misusu. Mais quand il s'agit ya makambo moko oyo bozanga mutu na makila ozomona justice ezokende mbangu oyo bonyoso tozomona makambo ya kabuntu eza bathéâtre ndenge ezalaki théâtre makambo ya procès 100 jours ya kamere ndenge ezalaki 100 jours procès ya Matata Ponyo nayebisa bino keno Matata Ponyo alobi non nakozala candidat te nakosoutenir Félix tala lelo oyo dossier ya Bukanga Lonzo ekomi bapusa parce que Félix veut intimider tout le monde. Il y a un biso de lobby Félix, mais intimidation, vous allez intimider les acteurs politiques, pas le peuple congolais. Tout ça, il y a base, il y a MONUSCO dans les semaines qui viennent. Parce que biso to lingate que tout le monde n'est bozo se perd en bon à congolais. Tout le monde n'est pas dans bino, tout le monde n'est mukendi. Ndeko ya Félix, ce qui moi nae, akena concert à Wenge. Tala e bakata ba dollar, azobo kela ba wera son, azobo kela ba jibe, mais makambu ya este pona ko somba minduki. Pona ko tia ba soda na biso à bonne condition. Kuna batwana bazomona te. Vous avez débloqué 16 millions de dollars américains pour nous faire ramener l'ino plastique ya Emery Patrice Lumumba. Vous avez débloqué 4 millions de dollars pour que nous la fête na Marbella. Vous avez débloqué des milliers de dollars pour corrompre les députés pour changer majorité dans l'Assemblée nationale. Vous avez débloqué plus de 60 millions de dollars américains pour corrompre les députés dans la palissade. Nous sommes en bozo sala yango et c'est toujours le Rwanda ndé mutozo Paul Kagame mutozo tinda bino ba leader politique congolais pour na ba bêtise wana. Olé bambongo wana bozwango 16 millions de dollars américains bosomba minduki bokena ko recruter ba jeune bo futa bango misala ba salaire bien mais là bozo bambongo wana bozo ba prestige Félix azo somba ba gâteau d'anniversaire azo pesa mosi na e kuna bana na e ba komi benga presse au Congo nyonso ata bozo sala ngo saka Rwanda mutozo ko ba bino boso ba biloko wana. Chers Congolais, nous devons nous réveiller. Biso ba bino mimeka to telemi to fungoli miso to tali makambo nenga zokende makambo oyo boy ezokende mabe. Pour vous dire que non batu oyo boy bazaba incompétent niveau à réfléchir na bango zamuke. Le président qui s'en va na vacances na Marbella avec 4 millions au-delà même. Premier ministre na Tanzanie, assemblée provinciale Fatina béton na bâton, Fatina béton kuna bango pe bakele biyenga oya bango. Le pays reste vide. Ba millions de dollars au boso bimisawana. Pourquoi ne pas qu'on reconstruit, qu'on réforme l'armée nabiso? Ba jeune congolais, Bruno Mimbenga nabi que nazo subi ba menace. La peur doit quitter nos esprits. Ata lobiso ki na kufi. Slogan langetika la peur doit quitter nos esprits. Nous devons sauver cette patrie. Parce qu'avec cette génération ba leader oyeboy, tant bazo yiba bambongo, bazo somba bazo tonga ba immeuble. Ba komi kotonga ba villa Bamasoua dans un pays d'État. Bon, on a su babaki. To reconstruire armée makasi, une armée républicaine. Félix Tshisekedi. Est-ce que combat au Bundaki, les Alaki pour voyager à tout moment? Biskani n'y voyager. Il y a un ben ici bande congolais. Nous n'avons pas l'État à perdre. Nous devons nous réveiller comme un seul homme. Appel autres aux ben appels, mais patriotique. Et ça la bobo ça na UDPS. Bota la ke bozana kati ya pouvoir. Mais le pouvoir vous arrête. Partage le pouvoir, même Montesquieu à l'Obayango. Le pouvoir arrête le pouvoir. Peuple congolais, il faut donner le kanga Félix. Et ça, c'est une intimidation à Bango. Droit de Montesquieu, tu vas un livre. Pouvoir, ils ont séparé. Assemblée provinciale, Assemblée nationale, justice, présidence. Moutoula Moutoza, attribution à eux. Maintenant, dans un monde, pouvoir, comme il y a pression à l'Assemblée nationale, pour un député ou à dénoncer Bosoto. Et comme il y a acharnement, la peur doit quitter nos esprits. Peuple congolais, tout le monde a affronté Batu Oyobo. Yango lobby, Tobengi Sibino. Bolanda en direct au du Congo, conférence de vérité, Oyobo. Tout ça, tout pesa baligne yasika pour la volonté à peuple il à respecter. Numéro Zali plus 243 83 plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wanande boku benga biso boku komela biso ba suggestion ba proposition na bino. Merci na bande ko nyonso oyo boye bobenga ki ngai pona koloba ke Bruno toza bana ya famille moko bana la muka
to tiana nous nase to se soutenir pour la libération de bateau ya MONUSCO. Merci na bande ko na nyonso décidé. Merci na bande ko na nyonso ya nouvelle élan obolobi Bruno to zaba na famille ennemi na biso za Chilombo. Merci na ba conseil na bino. Merci na ba onyo so bozo komelanga privé. Ba conseil wana ezo sunga biso. Ba idée na bino pe pour la Congo ezo sunga biso. Do bo komelanga na numéro wana bo benga biso na numéro wana. Boko ya mabiso to kokuta na to solola. Et puis bo soutenir bitumba na biso ya résistance parce que tout le monde qui ba tout oyeboé ba est juste ou endormi ko s'enrichir sima ya peuple congolais ozo souffrir. Il y a le la suki a abonné dans le barango plusieurs fois la peur doit quitter nos esprits. Je sais que la peur nous fait peur. Mais il y a un obstacle pour la vie. Entre la patrie ou la mort, le peuple vaincra. Liboka pilipi les sila sur la mukolo morote. Bakoya mabiso. Na ba démarche tozo sala. Et puis toyebi o tozo sala pour la libération mboka biso. Bande ko ya Goma bo continuer. Bande ko ya Katanga bo continuer lutte. Bande ko ya Kinshasa to ko sala na siège ya MONUSCO pour na ko senga départ ya bato wana. Ya lelo to suki awa boy. Soki nzamba lingi to kutani na bino na mikolo ezali ko ya matondo bo s'abonner na Océan du Congo et puis bo benga biso na plus 143 81 73 11 702 wana to solola à tout moment et puis ingeta